j'aime beaucoup son travail. Mais quand les gens jouent à moi, bien sûr, ça va bien. Quand le bébé a assez peur dans ça, au bel vie à ça la calme. Oui, j'aime beaucoup son travail. Mais quand les gens jouent à moi, bien sûr, ça va bien. Non, Kende. Non, vous êtes, oh, non, Kende ma casse. Faut jouer na belle vie qu'on dit. Oui, oui, elle fait quoi, Cholingani n'est pas naïe, sa douceur, sa façon. Au fait, elle fait déjà du bon travail sur Internet. Et je la connais pas personnellement, hein. Je l'ai vue 2 fois dans ma tanga mams. Peut-être ça m'a fait bonjour et tout. Mais j'ai remarqué que c'est quelqu'un qui aime innover aussi. Hein. Elle me marque le Wasika. C'est une bosseuse. J'ai vu ça en tout cas. Elle aime travailler, elle travaille beaucoup. C'est quelque chose que j'aime chez elle. Je la connais pas, mais elle est dans mon art. Elle est dans mon chaîne, de façon, donc j'aime beaucoup. C'est vraiment une bosseuse. Mais ça va bien que nous jouons. Pourquoi la musique pour moi, c'est important. Pourquoi tu sais que Bisso va congolais, des fois tu interprètes. Oui, parce qu'il y a d'autres gens. Ok. C'est bon, le bébé a assez peur dans ça, au bel vie à ça la calme. Oui, j'aime beaucoup. Et voilà la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend kaka. Il y a RO vraiment bozali kolanda biso na kati ya chaîne na biso. Il y a famille Bota News TV bipai wapi. Tombe la kabilo ba information ya ba star na bino, hein, balbi ba star. Ba star na biso to linga mingi, ba to maboki o balobaka. Ba to maboki kombo efitanga Oh ba to maboki. Congolais la souka, je vous dis. Bon, batama boké na biso, topé ba comédien na biso bande konanga vraiment en tout cas, tu as la information na bango kaka tango nyonso. Balobi yo o zana libaku ya chaîne na biso pour la première fois. Abonne-toi au kozala jamais de si na kata chaîne na biso ya Family Bota News TV. Yo moyo kaka chaîne Family Bota News TV. Dans ma camba famille botanisa balobi vraiment abonne-toi au cause de la jambe de si balobi à zéro ma finga. En tout cas nous sommes dans le bon, hein. Tous attendent un problème ya mutu moko te to ya ka ko baba vérité to ya ka ko tchali kambula mesa et loko na place nango. Voilà to ya ka tia pona ko se ba tu makam bisoté. Parce que internet ou lia kalambong internet c'était dans to ya ka ndiko sala musa na biso comme il faut. Comme il se doit, hein? On n'est pas là pour comme les autres. Oh, bah, le matière, il y a fondé batou, il y a voir même comment ça va réputation batou, voir même que kabola mabala batou pour qu'il y ait sa vie, à vraiment 1 franc écoute à la fin du mois. Non. Tout ça, tout ça, tout ça, pour nous avoir d'informations, ils sont vrais. Et balobi tant aux youtubeurs il faut me colla ba journaliste c'était un bon côté parce que ba journaliste il a ka ba ya ka ko ba bosolo biso peton ki to yewana il faut tout le ko zala to copier ba copier ka ya malamu ya mabete. Voilà la famille, j'espère que les gens qui vraiment ligne d'accord. Pourquoi la même vidéo oyo la même vidéo par rapport à tout le monde soit affiche il y a le dessert rival na Bellevue TV au film le plus banda vraiment les lots ils ont banda la première partie tout le monde qui déjà essaie du film et pour tout le monde qui présentation à barrière na kata Bellevue TV vraiment essaie qui gouma kasi déjà depuis affiche wana bima ki to mona ki be missionnette et ça na ki pona linda par rapport de linda azo jouer et pas ya Bellevue TV et c'est vraiment ba polémique belé ba to ko finga ba fingi ndaka nde ba misana ba fingi penza ba sisi lo poso ndeska pini ba kate mike mais voilà ndi ba ko kati donc linda vraiment qui mal vu sur internet et par rapport kandi akeko jouer kuna yango lelo linda yemoko a publié na page ne ba ndeko na boke ko yoka ndenge akomi vidéo eza 2023. OK, et vidéo à 2023 à cette émission à l'obi abandé qui déjà pour l'obi la belle vie depuis Kala et là qui déjà rêve depuis Kala.
donc ils ont comme sikate au lelo ndai abaka déjà ceux qui belvé bengié il y a ko ça ni akoya alors ton rappel et puis ça me la qui azaki atana hésité parce que azaki vraiment na pour ça peut un jour à qui ko na kacha bella production na kata Bellevue TV boyo ki ndenga pesi ba précision na ye vraiment Bellevue c'est une bosseuse donc Linda a commis déjà Bellevue banda kala wala na SB voilà pour vous dire que Linda n'est pas hypocrite hein. C'est que je voulais dire parce que Linda Zaki na quand on boy o quand on moko boy o bazo boy abatu ba lo ba vérité bazo boy batu ba kumisa batu bazo boy abatu ce qui pendenge nini mais Linda elle était là comme elle n'est pas hypocrite à l'écart qui vraiment la télévision pour la koloba o izali bola mo ya Bellevue aloba qui vraiment que c'est une bosseuse et puis à me maka nouveauté moko boy là voilà vraiment Bellevue en tout cas Linda même na musika kutu ayeba qui déjà Bellevue que Bellevue azo même ba nouveauté na kati ya monde c'est bon ya théâtre azo muto a créé kaza muto azo formé dans Linda elle connaissait ça déjà bien avant que kutu abima na kati ya SB alors bande kolanga lelo vraiment ton épicé meleke ya ko jouer na kata bella production en tout cas Linda a invité qui était assez peu là qui yango moni par rapport à dire à batunde Linda ameka qui kocha affiche oyo bande kolanga ya on appelle elle qui bino wana eza li solo na besi par rapport ndebo ko mona vidéo oyo ils est 2023 ils ont un rapport nini yango na pesili li solo et pas batu mususu oyo vraiment ba yebi vraiment makambo te oyo le kaka na kati ya monde na biso ya ba comme Dieu voilà parce que ça na batebe batala biso la famille la famille bote teka babu baba ceux qui baba coûter ba comédien tout et ba te belé op batala ka peut-être pas intéressant na makambia ba comédien mais alanda quand même biso vraiment il est important ba yeba makambo to zoloba ezalaka bien au côté pour eux qui si gens peut la boya OK par rapport à ça voilà ben de kosiko et ça lui vraiment bien de façon que Linda a éclaircir bango en tout cas vidéo to partager vraiment to partager massivement et comme la baba par rapport à ba dire non la loba sikoyo message non la pesa par rapport à message à Linda oye moko déjà apprécié Linda lobi abanda ka déjà ko lobi la Bellevue azala qui déjà na posa ko jouer na bella aboya talo qui déjà so boyo qui bino mo moni ba action na linga zo sala o sentir que lobi aboya donc Aza qui vraiment a poussé à jouer dans la Bellevue TV alors les lots et puis ça me les bandes qu'on a ceux qui zaki yo ozolo bama bewana ceux qui peut s'améliorer est-ce que vous bandez quoi envier ceux qui peut s'améliorer vraiment yo boya te to bien mon penalo ba ko to mi tira na place na biso o te vraiment que les kambu oyo ceux qui zaki nga c'est na boya te opportunité comme linga voilà ce que ça le ko la Linda yo ça le quoi Linda yo opportunité mo be comme les scolaires Linda boya boya il faut accepter il faut accepter bon mon bino mo ko ndenge o fuli les sous Linda makasi mo ka teki Linda ninga longa sili parce que toyoka ki ba dire ya bato ba lobi Linda sili asu na pesa okende te boye na ko zoye ayebana ki na SB tout mais bon moni affiche ya pamba ya Bellevue wache bon moni niveau et lobami bo sentir et pas Bellevue makambo ndeza kuna makambo il pas Bellevue mais ok na moni tout mon ka check affiche lobi nani Deborah sope Deborah a joué qui passe là on est beaucoup tout temps na yebi ko tuté que Deborah peut attendre que jouer parce que on a habité est-ce que bien pour moi qui biso vraiment to vendre qui Deborah to faire les émissions et attends la tête biso Poutine toi attends la tête tout ça qui n'attend que vendre la Deborah to faire la Deborah émission tout ça là moitié total kuna Michou alonga pa dina na kenda pa sila bon mona ba salela Michou be Michou bon mona sur la miniature tout mona ti tout le monde est là qui a joué sans impact. Impact, vous voyez, pourquoi impact exact. Pour donner la belle production, pas jouer à péter, ça fait longtemps. Quand moi, si je suis coaché, on a mawa. Doit jouer à l'issou-pété. On comprend. Mais si tout le monde niveau, il y a Linda, niveau et comme elle sentir vraiment que oui, Linda a aimé. Linda vraiment a actrice, il y a solo parce que elle a qui vraiment qu'elle a actrice parce que Batunyo so balobeli. Bato nyonso balobeli Linda na ya kofinga
na kokumisa basalion actrice nde bongo bongo nde actrice azalaka osenti ke oyo mpena actrice parce que bakofinga bakochola yo et puis bato bamosusu bakolinga yo donc c'est comme ça alors Linda alakisi vraiment ke alinda coach donc bino bokontinue kofinga bokontinue kosala bémission aza kuna te. Elle n'est pas hypocrite parce qu'elle a la moni vraiment que Linda azala hypocrite te pe akotika kozala hypocrite te parce que comme on a boye makamba blobaka lelo esalami nango abimisi no ba vidéo na bana bino na manda lelo ekomaka après va la pluie toloba su mingi te preuve kaka yango moni tango zoleka na bémission na lobango yebaka nino koloba na bémission na télévision ya tango zoleka yebaka eloko ni okoloba lelo soki Linda a dénigré belle vie mais lelo yo ba vu ba tcheli ba vidéo oyo mais lelo ba tcheli Linda ba vidéo oyo même heureusement ye moko atchango et pas aloba malamu aza pene ya sila banga mutu te en pleine émission akumisa belle vie en pleine émission bongo tonga sala kuna moment na za pasila alongwe te et bongo boni na moment o azani kuna te bandeko nanga toza pe bato toza franc ko jouer na ye et ben da ba problème ko jouer na kata ba vite vie et créer ba problème il a sens et créer ba polémique il a sens ata mukete donc ibo tika vie Linda malamu Linda bandu ko bimisa bino ba archive moko alobi ko bimisa ba archive moko pona la sabino niveau oya azali niveau intellectuel na ye niveau ya sagesse na il est trop élevé donc ibo tika la jamais ko coach na ba buzoba na bino to pe na mitambu na bino wana bo coach jamais Linda et puis ce qui est grave Linda a posté Gastibi pe a posté yango na mbisi bino eza guerre Gastibi a reposté quand même posté Linda a posté Gastibi pe a reposté yango bandeko nanga boyoka disolo il pas reposté yango pour dire que bango nyoso bazaki na estime makasi envers belle vie bazaki na vraiment makasi envers belle vie mais tellement bisika bazaki ba prisonnier mais ko sa autrement te bino boloba ke belle vie même tatinda rabat akanga ka batu ba bimata sala ka boy be vient na sens wala attend on attend Linda le soka comme c'est parce que ka kenda ko jouer pas mucho hôpital niveau mais biso tozo mona batu nyoso ba ko pas belle vie to mona ba jouer partout boye ko c'est papa Serge Makambo awa ke ndenga kendeka ko jouer ku ne pas et pas wana Zuma albi papa Serge na kendeka ko jouer pas Jérémy ko ba jouer ki tableau moko na ye ba longoli na famille bota na nyanga ko longola papa Serge bo batalo kute sko boko sara bongo sko be batiki batu batala ape balanda be mission ilo sko sala nga pasi yangwana to lobi no pe tongo lobi po ici mais batu bazo mona papa Serge kana kata belle vie sko au moins te que yo nimto bi ridicule ridicule makasko c'est comme si batu mo bo basala be mission conscience na boye kendara quelque part ce qui monsieur sinde conscience ne zongele na njoto. En tout cas franchement bandeko nanga pour comment solo ba likambo ezaki e komona na ona miso abatu likambo moko bo ezate ke likambo e koboma parce que tant yo lobi ke papa Serge alongwe aussi longtemps batu bazomoni na kata ba vite visco o loba nini aussi longtemps yo tongo zo kosa oyebi ke likambo na zo kosa boye mais soka zana e kaka bandu lika na télévision ko boni so batu ba yebi yango mais bazala ka wana te bazala bango wana te on dit batu mo bene habité on dit mitu ese bunga mitu soki sala nde parce que mutu azo réfléchir tant qu'on a la télévision pour ko kosa likamba ko luka le ba pour na ba contre na aroye ba inconvénient nango est-ce que likambo na zo luka na loba e kozala be kozong sa boy est-ce que mais bo réfléchissa kate boya ka directement e koloba na likambo oyo moko zo mona ke likambo oyo en tout cas e ko sopa ngai mais oyo no ko bimisa na minute na pose ba vie après au moins de ba comme ko ba ebino babako bakomo baebino ce n'est que le début na komi kolanda balobi tolanda babako ka TikTok te po babako ka TikTok ba hotel mais la bango ba banani bako ba communicateur o bazo sa musala te bakomi ko batolanda bango te baza batakolanda te tocha bango te tolanda bango te na minute opération sans wifi c'est ça né famille bota so bokenda pa na ngambo la babino pe bokenda ko commenter bongo opération sans wifi to na wifi te to kotala bino te boti ko sa bo pesa soni c'est la honte famille bot so pena bo sala bombo tika pourtant on peut déjà commenter c'est que ça na wifi pour on toi na wifi to commenter tu vois
moto aza na wifi te ya kokommente te. Donc tant que yo commenter c'est koza na wifi, c'est koza na méga, c'est koza na babiloko nyonso bapesaka wana oza nango. Alors tant okomi bongo moi te ke yo moko esopa yo o mari dikile na mona ki émission na mona check na mona boaki yango bazoloba moko akomi tokokota te toza na wifi te na seka kinga moko na bi bwana wifi te mais yo wana ozokommente bakomentaka na wifi te sans wifi okommente te sikoyo okommente ndeni donc pour dire que okoti otali okoti otali alors faut koyeba nini okoloba na réseaux sociaux bandeko nanga na loba na no réseaux sociaux koki obomisa yo réseaux sociaux ekoki komatisa yo ekoki mpe kokitisa yo alors tango oponi via bémission yebaka nini akoloba zala sage lokola linda lelo émission na ye asalaki na tellement ke alobelaki belvi mabe te malgré aza mpasi la esauve ye esauve image na ye bato abwanyaka nde na lobaka bato amayele ntango bakolanda bakokomprendre ke mwana mwasi oyo en tout cas azalaka na ye bien mwana mwasi oyo ya quelque chose et puis bandeko na komonaka linda kolongwa linda gasibi kolongwa epa sila oyebi beaucoup de gens ont posé baposé bakestion ebele mpo kotala linda sans problème gasibi kutu koloba te me balongwa bakomi na niveau ti balongwa fo bososola fo bososola biso bato lokola babutu baza nango bato moko te ke baza banani ya blague rien Castibi linda balongwe ka boye kaka bo ah bandeko nanga il y a plein de choses c'est parce que baza bato mobe o baza bato moko baza na respect na bango moko nanu baza bato batanga ba intellectuel do bakoki osala eloko wana te so deleka bato ba biloba loba oh mais toyoki déjà makambo bandeko nanga mais ça ne vaut pas la peine. Nous, c'est notre film. En tout cas, la famille Libota to consommer film et puis sika. Babi présence à Linda Ngwana, Linda dessert, ngala zo mona lokwa dessert oyo. Eza Linda na Keni. Film oyo. Matata eza. Matata eza na kata film oyo. Dayebi sibino matata eza awa. Boyebi Keni ndenga kenda na Keni kunda za bo alinga kutu ko partager mobile te boyebi an to yebi biso nyonso. Keni côté wana salaba j'étais siko bakutana na linda ya à suivre boyoka goût babi à suivre tozala vraiment simaté commenter de tozala wana pour l'encontrer na film na biso tozala wana pene belé première partie bat ba senti tozala lokwa bango te ba olela ba vieza muke biso famille bota photo la sorti bokasi de que tozaka toujours présente tozaka toujours wana pour parce que biso tosala toujours ba promotion ba film na biso à chaque fois tant tozo loba toyaka na ba promotion first dans les bosso tu as kana ba promotion na biso alors le quoi tu as kana ba promotion tout pousser ba tu batala ba film surtout kota vraiment famille bota s'il vous plaît opération 104 kota to ko ki yango to kota vraiment na ba film na biso et ko sala bien surtout film o ba tebele ba zo zela en tout cas to kota la plupart ba otala on ba TikTok ne ba kata ka ba nga kota na chaîne te ba pesa ba vite to bien alors biso moko to kota ba ndeko na to kota pena to consommer et ko sala bien ko sala biso bien makasi et ça biso pena bien donc to consommer film massivement to landango pena bien ba ndeko na film moko canon na film casting otali casting be na mona ka surtout côté ba gay show ba tonton lulu no moi ka dako sanem tazang tant dako maman belle vient en tout cas tchela donc c'est tout tonton dako et puis nenga sona le ba pona Viviane faut moyen donc c'est sur Viviane parce que ça fait longtemps azo jouer na kata belle vite voilà la famille yango kana ya ki vraiment ko tal c'est biso linda a décidé abanda ko bimisa moko ya ba preuve na ina ba obazo finga ba zo ba ki akepa belle vie asali bo azongi si bo iza coup d'état nyonso na linda lelo a décidé bolobi boya eli bino preuve bolobi boya eli bino preuve émission bongo nde ba ki nango parce que émission longwa mutafele be émission azate da bo tika linda kimia botika linda vanda kimia po kimia eleki nyonso bongo te bongo famille bota voilà en tout cas na linga bino mingi je suis obligée de vous laisser na tiki bino on se retrouve à la prochaine vidéo bye bye partagez commentez likez